bonjour Bandero Nanga, bonjour à tous les abonnés de Irsil Botelo TV. Bandero Nanga, ba maman batomboki, balobi le 8 mars, batike la bango, batambola, balela pona mboka na biso, balobela pona mboka na biso. En tout cas, ba vidéo ezali on azoti la bino to landa ba mama, ndenge batomboki balobi ke le 8 mars ekozala journée moko. O ba mama bakotambola, o ba mama nyoso bakotambola po balela pona mboka, ba marché makasi pona mboka na biso Congo. Alors les appels à ba mama mususu va lancer message pona ba mama pona bana basi o bazwaka journée de la femme, lokola journée na bango ya okekukuta na mibali na bango ya osala ba tapage na babar ya komela ba masanga ya kolangwa. En tout cas cette fois-ci to yebi ke pays eza na problème. To yebi problème o toza nango, alors tozo senga na ba mama nyoso, bana basi nyoso, o nyoso ba bengi femme. Mutu nyoso o amoni kaza mwana mwasi. En tout cas, le 8 mars eza journée internationale o ba mama balobi eza journée tokolela pona mboka na biso partout o tozali na ba pays nyoso o peuple congolais azali. En tout cas, to se sensibiliser pour que to tambola to lela pona mboka na biso Congo. Bandeko nanga sans plus tarder, avant to leka na ba vidéo na pesi mbote na bandeko bolandaka biso. Bonjour, bonsoir, yango boyebi déjà et dépendara na ero kolanda biso. Donc na ero kolanda Irsil Botelo TV ndoko yebo kozwa bonjour, topé okozwa bonsoir. Alors la famille na pesi mbote na batu nyonso kaka o boyebi bolandaka biso. En tout cas ba mbote na na Madeleine Akeita ya ba Madeleine, bisous esika ozali princesse Alegria, Mama Yvonne, Nzamba Pambola Bino, esika nyonso bozali. Linda bukulu ya balinda, mes salutations esika ozali. Wana tomoni koto Armeline Pemba, mwana poto ya tonga, ma copine d'amour, bisous esika ozali. Alors la famille, totie la bino ba vidéo, botala lolenge ba mama balobi, ezo laksake ba mama ebele, bana basi ebele, ba mama ebele baza na souci ya mboka na biso, baza vraiment na pasi ya mboka na biso, ba mama, ba fille, tolingi to mona tele 8 mars boye la biso ba buzoba po peuple congolais to ebite mitu na biso soki ezalaka ndenge nini. Chaque le 8 mars ba vidéo etambolaka ya buzoba, bana basi batongaka maputa me batambolaka lokola batu bana bilamba te. Batongaka maputa me batambolaka na bamidele mona nzela lokola batu bana bilamba te. Alors peuple congolais tozwa conscience, peuple congolais to lela pona mboka, balobi nzamba yokaka prière ba mama to kutana to bondela to lela pona mboka. Le 8 mars c'est la journée moko penza ba komona mo congolais nyonso partout ozali. Ezaloza na Canada, ezaloza na Afrique du Sud, ezaloza na Europe, Asie, Amérique. Donc partout na Afrique to se sensibiliser pour que to tambola to lela pona mboka na biso. Alors nazote la bino message oyo ba mama ba pesi pona peuple congolais nyoso. Nazote la bino message o ba mama balancer na micro ya Irsil Botelo TV pona koluka ko stopper nyoso oyo ezoleka na mboka na biso. Alors sans plus tarder, to landa message. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand notre Sarabino, abonnez-vous. En tout cas, vous s'abonnez. Ah, ils a place à ma fingate. Ah, ils a chaîne ya bananzambe. Ah, vraiment, tous à la discipline. Tolingara ma fingate. Alors, ndeko, oh, mais ça n'a pas finga na ba commentaire. Yeba ki ebe bisaka réputation ya kombo na yo. Okoya ko finga na kombo na yo. Okoya ko finga na profil na yo. En tout cas, ils a vraiment malamute. Biso to finga rate, to sala banalise na biso le lenge e singeli. Makambo ezo le kanambo. Mututu aibi makambo ezoleka na mboka. Makambo ezoleka na mboka, mutu nyoso ana pasi na motema. Mutu nyoso ana pasi na motema pona makambo ezoleka na Goma. Makambo ezoleka na Congo ezobelisa batu nyoso mutu. Tomoni même Afrique du Sud, bangwana ba perdre ba soda na bango. Lelo même Afrique du Sud ekoti makambo bango. Ekomi Kagame, ekomi contre na Ramaphosa. Tozomona nyoso ezoleka na internet. En tout cas, pays na biso Congo eza pays moko o eza batu baluka kango mingi po bayebi ke richesse malamu eza na mboka na biso. Mabele ya ba Congolais eza mabele o eza béni.
mabele ya ba congolais eza mabele oyo eza béni yango bomoni bato babundisaka biso mingi mais boye beloko moko Kagame wana aza ye moko te ana mindele o basima na ye o babatami me babinisi ye pona koluka kobebisa mboka na biso Congo. Alors la famille nautique la bino tolanda vidéo na bokebi nyonso si c'est la première fois que vous visitez Ursule Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Donc envoyez les liens à vos amis. Tindela bandeko lien, moi na moi signonso akota alanda émission oyo. Moi na moi signonso il faut alanda émission oyo. Alors partagez émission au point na bana ba signonso. Tozong sa ba conscience na mutu. Et ça na batebele bazo se préparer Saint-Valentin. Fona bima, fona sala we journée de la femme. Yaya, to na problème na mboka. Ngana onde tokobunda pona ekolo, ngana onde tokobunda pona mboka Congo. Ngana onde tokobunda pona mboka na biso. Alors sans plus tarder, tolanda ba mama aimez vidéo nzambalola ako pambola yo tolanda. Papa Moutamba, pardon. Bon pesa biso le 8 mars. Biso basito marché partout dans le monde. Na mémoire bande qu'on a biso à Goma. Il faut monde entier ba mona ke ba femme congolais première fois ba mona te. Congo wana, il faut tonda na basi partout au marché, même na ba province na biso, même na ba Congo, ba Mujimai, Équateur, il faut partout moi ça abimato ganga yaya. Il suffit biso nyoso toko ganga, ata kriya ngoya nzambe, ata kriya ngoya bokoko, faut ma belle ninga na boso comprendre te. Il faut histoire à Congo que Namatoy, on n'a jamais vu ça partout dans le monde, bah marché, même dans Moka. Il faut pas tout dans mais oh, on dirait comme une sécurité. Non, tout le monde a beau été la bandit, ouais. Moi, na Moko, bah soda, bah boma. France, mobimba marche à bon et salamati. Nicolas, moi, na Moko. Basala na bango aba to marche na biso ceux qui gilet jaune ceux qui ndengeni mais moi na wana ba français ba fongola munoko ha bato nyoso ba uti wapi e bangisaki bango e bongo biso to capable de sala ngote mama biso combat to kosala eza combat ba ke politesse te eza combat mote ke to finga ba oyoka biso te ba okanga matoi to sala combat na sagesse na intelligence. Yango mame sikoza lelo baninga ba marchaki ti ete ungana zaki na live wana na musala na che live na Holanda na bimi koto na koti koto oh charge sili na koti koto oh boye koti koto mais vous étiez où vous allez qui wapi nandimete bat bozale belé boy et pourtant na moment oh biso ne feto na Paris wana omoni mundele il fait au bandissé. Alors bah j'ai jamais vu que ba congolais ni na mboka na nga baza kebele boé. Merci tonton belge. Bolanda ba fi à réseaux sociaux te mibala réseaux sociaux te maman. Ba oli mbongo l'état. Mais mbongo wana e commandé ya ba Rwandais. Parce que to luka mutu na mutu o apesa ba mbongo ba bomaka matière. Et ça matière ni so boko bo matin. Donc biso bolinga ka to vivre bo to vivre be pona ni. Bana biso oto bota bako libérer Goma te bako salande na Goma. Hey, bana na biso oto zobota bako libérer Goma te bako salande na Goma. Ici biso ne ba mama to obunda pona bango. Boza mayele yaya 60 ans 30 ans tant rokoksa 60 ans histoire est là li. Écoutez le tala ata balobi pilipila muke swaka nandimite papa Fachi papa pouvoir moi ça soit mibal pe bosa ne to kotala mituna bino to répéter bilongi na bino kakate parce que politique à Congo on dirait batmo balona boye non il suffit tout ça la clôture na ba frontière ni to sala awa kutu biso de futa ka péage na Bretagne mais si na kota kaka nanta pamba ou Laval na futa ka péage ça veut dire ba que voiture matricule mais matricule boye ezo kota boye
Même kota bangola wana tokocha. Ozokota pena ba douanier tozota la bino. Koto ya mai pont e kozalate papa Fachi. Tolingi ponte. Bato bolingi po bo manifester bino bolingi pont. Ngana lingi nanga ponte. Pont e kozalate. Papa Mutamba, pardon. Bon pesa biso le 8 mars. Biso basito marché partout dans le monde. Bolandi message. Tolandi message à maman na biso na boke binyonso. Bandeko, s'il vous plaît, message o eshenga to partager. Partagez vidéo. Oza papa, oza mama, ce oza papa, partagez vidéo au pour na ba mama. Oza mama, partagez vidéo au pour na biso. Toi na posa le 8 mars, moi na moi si tout azwa conscience. Bana basi tout batambola, yangonde za posa na biso. Posa na biso eza Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bakende na babar, bakende kovanda, balata maputa moko bakata kata soki ndenge nini, bakende ko bina bina toza na besoin wana te. Lelo peuple congolais koma kaka bango basala soki yo telemite soki ngana auto telemite muta ko bundaza te. Ba mama bolaksa force na bino. Bolaksa force na bino. Ezaka te ngana zana nga daya na mbongo. Ngana zana nga bia na ba boutique na nga na na bwe. To sunga mboka na biso. To bota bana. Ba papa na biso ba nyoko maka pona mboka. Biso to nyoko mapona mboka. Bana biso pe ba nyoko mapona mboka. To zalaka na sentiment ke vandaka na peya batu. Ebongo mboka na biso Congo. Pasi likola pasi. Tole la papa Fachi président na biso. Bokandi la biso ba frontière. Tozo lela likambo kanga ba frontière. Jusqu'à présent ba frontière ebele za polele. Bo sunga Congo et avancé. Gouvernement sunga mboka na biso. Tomona ba peya libanda tozalaka tomona civilisation. Pays nyonso za civilisé. Mais Congo na biso. Congo na biso ba kondibo telema. En tout cas, message oh s'il vous plaît la famille, ba papa bo sunga biso na ba partage. Tozo bandela koloba ndeko koti na Irsil Botelwa TV. Ndeko nango koti oyoki message oh partagez message oh pour tout le monde. Partagez message oh partout partagez. To mona biso moko le 8 mars tala. Ba mama toza ebele. Bana basi toza ebele. Ba mama so to sangani to telemi. Bon mona likamusu esalema. Mais le 8 mars to mona bana basi ba oke na babar pamba. Bana basi bazolangwa masanga. Misusu bakolanga masanga boye na nzela bo mona buzoba na buzoba. Tu comprenaka te. Tu comprenaka te. Mais to bengi bana basi nyonso. Oza femme. Otonga liputa ou pas. Le 8 mars toza na besoin ya marche pona ba mama. Toza na besoin ya kolela ya bana basi. Papa Constant Mutamba to sengi yo. Papa Constant Mutamba ba mama ba ekolela. Le 8 mars ba mama ba sengi marche. Ba sengi journée wana bo libérer bo tika bango ba marcher. Marche ba mama eza ya kobotola biloko batu te. Marche ba mama eza te po ba botola biloko batu. Eza te po ba welela ba biloko batu na banzela. Eza te po ba buka biloko batu.
mais eza marche mpo balela batambola mpo na mboka eza marche mpo basangana batambola mpo na mboka balela batia mabolongo na se balela population emona mokili emona ke bakongole mpe bazali mokili emona ke babase bakongole batomboki bamama bakongolaise batomboki tosengi journée wana mwana mwasi nyonso azala na conscience obanda mpe kofete le 8 mars yango banda kala obanda mpe banda kala le 8 mars yango olataka maputa okendaka na babar omelaka masanga okendaka kosala ba n'importe quoi obanda yango mpe kala en tout cas le 8 mars à 2025 oyo towana besoin changement tobenga bana basi nyonso tobenga bamama nyonso na bapays tout oyo bozali towana besoin marche towana besoin tomona bavideo esalema towana besoin bamama bamarche yango nde posa na biso alors toyeki koinforme bino likambo na si bolandi video ya ndeko azosenga mpona bamama tozosenga na bamama nyonso le 8 mars tobima na balabala totelema mpona mboka na biso ata biso tomoni bola ata soki biso tokomona ekobonga ya Congo te bana biso bamona ta kobonga ya Congo e oza malamu mpo toza bakongolais toza bakongole bandeko na nga lelo toza na posa bana biso bakesala na Goma wana toza na posa ebonga Goma wana toza na posa bitumbe sila bana biso bakozwaka misala nzamba lola pambola bino ndeko nyonso kutana na Ursule Botelwa TV sur ezamba no liboso koti na chaîne na biso en tout cas nzamba lola pambola yo abonnez-vous tango zo s'abonner ko bosana te cliquez biso cloche à notification pour que prochainement ceux qui totie ba image na biso ceux qui totie ba analyse na biso omona yango esika nyonso okozala en tout cas to osenga ka kimia na mboka Congo to osenga vraiment kimia nzamba lola kota likambo yo e ozala malamu mingi partagez sur Facebook WhatsApp, Messenger, partagez partout. Nzamba lola opambola. Autant vous s'abonner, activez cloche à notification. Et puis tant que activez cloche à notification, mbala sima soki toti ba image na biso ekokomelo place nyonso okozala. Alors bande konanga, to aimez vidéo s'il vous plaît, tia commentaire à bien. Nzamba lola ako pambola. Tokutani mbala sima. Ce qui est smasia azongite. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.